j'avais reçu le secours du Seigneur. Parce que la Bible dit, écoutez, yoka. et le bien, le secours du monde n'est qu'éphémère. Mais c'est le secours du Très-Haut qui suffit. Mais si ça passe na yote. Yes. C'est Zolanda. Amen. Mais si ça passe na yote. Yes. Mais Nzambe ndia sunga yo. Amen. Nzambe ndia kabela yo. Amen. Mais retiens mes paroles. Mes paroles sont très profondes. Mais c'est à noter, à retenir. Car il y a une vie derrière mes paroles. Car ce ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles du Tout-Puissant. Les paroles de Jésus. Et ce sont des paroles sacrées. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Quand je souffrais et sous la pluie, je me suis mis à genoux pour demander la mort. Seigneur, si tu peux me tuer, j'ai tout fait. J'écris en ton nom. Je reçus le baptême d'eau d'esprit. Je gêne et je prie. Je marche dans ta crainte. Mais pourquoi le malheur est attaché à moi? Pourquoi la souffrance est aiguë? Pourquoi il n'y a pas un changement? Seigneur, où est-il? Tata Nzambe, bolingo nanga oza wapi? O Tata Nzambe, makasi nanga oza wapi? Yesu, o Tata Nzambe, libanga nanga oza wapi? Yesu, o Tata Nzambe, baninga nyonso oda bisengo bisoba oyo otokufeli nini koko se moko na Eva yango tata okwaka biso wapi fumoza wapi? Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe, ololingo nanga oza wapi? Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe, Nzambe ambanga mwana bolamu nyonso tobanda kosenga yo baninga bazwa tango nini soki masumu tosengi bolimbisi lokola Yesu alibisa banguna fumoza wapi? Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe, Nzambe ambaka mwana esengo nanga oza wapi? Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe, Nzambe ambaka mwana. J'ai demandé la mort. Seigneur, si tu peux me tuer. Parce que je ne vois rien. Tout est bloqué. Tout le monde me rejette. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je peux faire? Je multiplie mes efforts. Je reconnais que je suis un étranger et voyager sur la terre. Mais je suis sauvé quand même. Sauve-moi, Seigneur. Si tu peux me tuer, prends ma vie pour que je sois sauvé. Je ne peux pas me suicider. Toi-même tue-moi. Je ne suis pas important, Seigneur. Ici sur la planète Terre. Subitement, il m'est apparu et il m'a parlé en me disant, mon fils, je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Mais retiens mes paroles. Ce monde est régi par des lois et des principes dont l'homme doit respecter et vivre les miracles. Il me tenait à l'oreille en me disant, mon fils, retiens encore mes paroles. Les chrétiens sont les plus négligents du monde par rapport à d'autres religions. Mais toi, ne sois pas négligent. Et dis à tes frères et sœurs, partout dans le monde, de ne pas être négligent. Il m'a donné des instructions divines. J'ai mis en pratique ces paroles, ces instructions, et je suis l'homme le plus heureux du monde. Laisse-moi te dire, tu es voyageur, étranger sur la terre. Mais retiens ce que je te dis. Comme tu es voyageur, tu as droit à la bénédiction. Ce n'est pas un péché. Si tu mènes une vie meilleure et paisible ici sur la terre, et tu es sauvé. Vous avez cru au Seigneur. Vous avez reçu le baptême. Mais pourquoi vous êtes souffrant? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Loba amen. Amen. Na fingi mut. Te papa. Na tongi mut. Te papa. Na lobi mabe. Te.
Pepa pona lokomu na Yesu Kristo. Nzamba lokamba sana bomoy. Nani mokonzi? Yesu. Genèse chapitre 28. Vous allez lire à la maison. Versets 10 à 28. Mais nous lisons les versets 10 à 22. Ça, vous allez lire à la maison. Genèse chapitre 28. Mais biso, tanga quelques versets. Tanga 10. Genèse chapitre 28, le verset 10. Ah. Jacob partit de Beersheba. C'est un voyage. Hein? Il quitta Beersheba. Et s'en alla à Karam. Akena Charan. Loba Amen. Amen. Au sauté au tangi 20. Le verset 20. 22. Jacob fit un vœu en disant: Jacob a salindai à lobiboy. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai fait. Ah, c'est le voyage toujours. Hein? Nous parlons du voyage. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Jacob avait aussi effectué un voyage. Un long voyage. Mais au cours du voyage, dans un lieu, il vit le Seigneur. Il fit un vœu. Seigneur, si tu me protèges dans ce voyage, et si tu me bénis dans ce voyage, tu resteras toujours mon Dieu. Et si tu me protèges encore, je retourne dans la maison de mon Père. Oh Seigneur, sur cette pierre que j'ai oint, je bâtirai une église. Toi aussi la même chose. Tu as effectué un voyage pour venir ici dans cette planète Terre. Là où tu étais, avant que tu sois né. Demande à ton voisin. Avant yobotam. Avant quand tu as libumu ya maman na yo. Yo zalaka wapi. Oya yebi atombola musa. Nous venons quelque part. Nous venons chez Dieu. Là où il est. Il nous a envoyés. Nous nous sommes transités dans le ventre de notre maman. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici sur la planète Terre. Nous sommes que des voyageurs et des étrangers ici sur la planète Terre. Nous avons notre pays à nous. Je vous ai donné le verset. Interprète à ça, moi c'est. Moi malili ba interprète ba yete soki mbula soki mususu a voyager voyage alléluia amen tolo mama kama voyage non nani mokonzi yes bien aimé osa voyager un jour moko tika mabele o yes oko sala voyage seul yo moko tango ko sala na 4 mabaya entre 4 mabaya ba zipio on t'enterre, c'est un voyage aussi. Tu seras seul dans ce voyage. Mais tu seras où? Je vais parler sur ça encore au courant de la semaine. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi parler de ce point. C'est très important. Sinon, vous allez souffrir ici sur la planète Terre. Et vous mourrez comme Lazare. Lazare était ami de Jésus. Il avait cru au Seigneur. Il avait tout fait pour être sauvé. Parce qu'il était à côté de Jésus. Mais il était mort pauvre, misérable. Mais yes. Naza sauvé, mais il faut nazala bien. Amen. Nyoso eutaka na kondima na yo. Amen. Ndenge nazote ya soko ndimi yango ekosalamela yo. Amen. Soko boy yango okorate yango. Yes. La vie éternelle, c'est bon. Nous prêchons. Nous insistons sur la vie éternelle. C'est ça notre devise et c'est ma mission. Oyokinga nalobaka mission na ngai ngonga nyonso po boye bake pasteur na biso église na biso mission na ngo ezali boye. Même nos églises à l'étranger. Nous avons un message. C'est d'être sauvé.
parvenir à la connaissance de la vérité. Et deuxième point, mener une vie paisible et heureuse ici sur la terre. Yes. Oyoki, ce ko bala bala na yo. Bala. Ah, na fingi mu. Te papa. Na lola. Nzale zalakate. Ce ko gêner na yo awa. Po na lola gêner zate. Yes. Nani mokonzi? Yes. Na lola mpiake zalakate. Loba amen. Mais il faut se quand même. Il faut vivre le royaume de 6 mois mukiawa na katsa mabele. Amen. Mais pour vivre cela, il faut yo ozala béni na voyage auto salia. Yes. Nzambe pa pambola yo. Amen. Selon bozui oya ko pesa yo. Selon catégorie ya lipamboli na yo. Selon mesure ya bénédiction na yo. Loba amen. Amen. Poto to pambola mandenge mon côté. Yes. Osombata vélo, ezama bete. Sombata moto, ezama bete. Sombata moi voiture, ezama bete. Sombata mutu ko ya remorque, ezama bete. Sombata avion, ce n'est pas un péché. Et ça les soumoté. Nous ne sommes pas venus ici pour les autres, pour laisser les autres. Yo kanisika po comme ministre pose dans le bon ka satana. Non, tous ceux qui sont bénis, ce ne sont pas les satanistes. Mais écoutez, ce que Jacob avait fait. Il effectue un voyage. Il fait un vœu. On dit ça, Seigneur, si tu me bénis dans ces voyages, tu resteras toujours mon Dieu. Si tu me donnes la nourriture, donnes les vêtements, tu me bénis, et que je suis toujours en paix, je rentre dans la maison de mon Père, tu resteras toujours mon Dieu. C'est la même chose avec nous. Nous sommes des voyageurs ici sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Nous donne les vêtements, le nécessaire pour vivre. Car nous allons rentrer chez nous. L'autre dimanche, j'avais demandé aux gens, quel est ton pays? Si tu connais ton pays, quelle est ta ville? Ville de naissance. Et quel est ton village? Mais na pesa qui n'a pas versé. Boyebi mboka na bino na ville na bino. Alléluia. Amen. Ville nezo paradis. Nani mokonzi? Amen. Bato musu baseki. Natu nesu mutuna. Alléluia. Amen. Ese bozolo kanga. Mama mboka no isala wapi? Nzazi. Na Nzazi. Bongo ville na wapi? Mandimba. Mandiba. C'est que les lois sont kufi, okotikala na Mandiba na Nzazi. Eh? Lokola ba Kongo balinga mingi, biso ba Kongo. Lokola toza pembeni asuka pa mingi retour berka, il faut ba kundeka na terre promise. Eza biblique. Loba amen. Amen. Ata papa Jacob tanga kufi ava kufa lobi na bana. Senga na kufi. Na mikuwa na ngabo kundola ngobo kenango. Tibo ke kunaka na mboka. Nzamba pambola. Amen. Siko ser mboka neza wapi? Jérusalem. Jérusalem. Nabwena zonga sima parce que boza déjà l'enseignement yango. Alléluia. Amen. Mboka na yo eza o na ozoloba eza mboka yo zomono yo. Mais mboka na yo ezalaka na Nouvelle Jérusalem. Amen. O tozozela na pesa kina ba verset. Est-ce que vous comprenez? Mais rien n'empêche que comme nous sommes autant de pèlerinages sur cette terre, d'être aussi heureux de recevoir la bénédiction financière, matérielle, spirituelle et physique. Et c'est très important. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Betelanga maboko. Betela papa maboko. Encouragez papa na maboko na yo. Jérémie chapitre 29 verset 7. Nous sommes des étrangers. Tout ça, babembuki, papaya. Écoutez ce que dit la Bible. Yoka o Bible solo. Tanga yango. Jérémie chapitre 29 verset 7. Verset 7. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Oyoki. Abi Luka bolamu ya ville oyo yo fandia wanase. Ndenge tozana Kinshasa. Luka bolamu ya Kinshasa. Ozana RDC, Luka pe bolamu ya RDC. Ouais.
Parce que votre bonheur dépend des bonheur na biso terrestre. Ils ont dépendre de la vie. Loba amen. Amen. Ils ont dépendre de la pays. Yes. Mais il y a plusieurs chrétiens. Et ça va plusieurs personnes qui maudissent leur pays. Ils sont nombreux ceux qui maudissent leur vie. Moko ko bongati. Moko ba loka yango. Moko raté ba congolais basa ndoki. Ba congolais basa ba criminel. Ba congolais basa au moins ndenga ka zolo ba bongo. Et sili. Après au pambola mais tu vas tout perdre. Parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Yes. Moko misale zate. Nana biso misale zate. Misale za. Bato bazo misala te. Bato bazo révocation te. Bato bazo kufa na ba société te. Bato ma retraite te. Et bon on dit les anges. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Mais la Bible dit le contraire. Prions pour notre ville. Parce que notre bonheur dépend des siens. Yes, est-ce que comprendre? Amen. Place nga nazali koya ko finga RDCT. Ce que moni ba chinois, ba indien, ba pakistanais, ba libanais, ba américain, ba français, ba zoti kamboka na bango. Ba ya pona tina. Guerre ezana est. Yebu na poni. Pona richesse. Loba amen. Amen. Ezate mutu yo sotu ko maka diamantifère. Non? Ba chauffeur puis fazala. Mais na ki chauffeur na yo, il faut nzamba pambola yo. Yes. Amen. Babou. Proverbe chapitre 14, verset 23. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Ouais. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles à l'air ne mènent qu'à la disette. Maloba ya pamba et memakam kimobola. Est-ce que ngamu tuna lobi? Te papa. Les discoureurs. Vous parlez n'importe quoi. Or, ce que vous parlez, vous serez toujours emballé sur ça. Et qu'on l'atayo. Mais tu ne vas pas prospérer. Notre pays est bon. Notre pays est béni. Et nous sommes bénis. Nous sommes fiers d'être Congolais. Soyez fiers d'être Français, d'être Américains, d'être Gabonais, d'être Brazzavillois. Soyez fiers d'être Centrafricains, Centrafricains, et ainsi de suite. Soyez fiers d'être Angolais. Bon. C'est votre pays. C'est votre ville. Vous devez prier pour ça. Et vous serez surpris un jour. Yes. Amen, papa. Vous qui me suivez de loin, vous verrez la différence. Changez seulement les langages. Amen. Place aux Andés. Yonde bando confessé. Loba amen. Amen. Même maintenant, qui les ont simba wate. Mais yo tango koye ekosimba omone simbi. Amen papa. C'est comme ya yeka sikoyo mais aye sikoyo aye na lupemba. Esimbi Parce que aye un esprit, il y a optimiste. Yes. As optimiste, moi je suis optimiste. Ngana tala kama lamba. Ba pessimiste, il ne réussit jamais. Parce qu'il voit qu'il est mauvais côté. Et les pessimistes vivent difficilement avec les gens. Bien bas à la bango na bango. Mais ceux qui sont optimistes, ils vivent dans bango. En tout cas, vous allez mal venir. Parce qu'ils ont un contraire. Yes. Ils vont te combattre. Et ceux il faut s'éloigner de bango. Malembe. Ata sambelaka. Bendan zoto malembe. Yes. Vous partagez même langage. Bien que vous priez un seul Dieu, mais les langages différents. Notre pembeni. Makamunanga est alioté. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. C'est la même chose. Quand on était à la permanence, avec frère Blaise, Israël, Joachim, Maman Aimé, on était au nombre de 5 dans la permanence. Mon pasteur est là. Alléluia. Amen. Ce que je faisais, c'est tout le monde qui était surpris. Israël a quel ndolo. Il y a tout travail pour de l'abondance. Ah, mais ça qui a foufou, na ba masango ezote Équateur. Na baramoto. Ok, tongoti ce culte des jours azongi mo avant. Ce qu'on a biso ba fene ba fene ya. Bino bobo lukate.
Ainsi de suite, frère Israël. Je ne suis pas fainéant. Je suis très fort. Mais naza fona courageux na ndenga jeté. Abia bolongwa. Wana sombe exeter. Nani na fufu. Alléluia. Amen. Amen. Mais il parlait toujours la négativité de l'église et du pays. C'est difficile de réussir. Moi je vois de loin. Yes. Lobby. Amen. Donc, nazalaki toujours comme un makambo positif. Yes. Mais physiquement, là où vivre calamité, souffrance en passe. Le lot comme tozoloba. Vie na épée et eba nécessité. Asuka kaka. Boy. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parmi nous tous, Dieu m'a visité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu m'a changé le langage. Changer langage. Toutes les bénédictions sont conditionnées. Je répète encore. Toutes les bénédictions sont conditionnées. Même ceux qui vont chez le diable, il y a toujours des conditions. Et nous qui prions, il y a aussi des conditions. D'accord. Au lingo vivre bien. Yes. T'as toujours positif. Zala optimiste. Yes. Yes, moninga pemeno zala optimiste. Zala optimiste. Tala kota malamu. Obanga kulobana. Azobanga. Ngana za optimiste. O lingo lingate esili. Yelanga négativité talingate. Ata likambo obondeli pona motabiki te ngalo bita okobika lobby. Okobika. Papa, obondeli pona ngamena mo changement de changement ezali. Kobika za nzambe. Omona ngoka sikoyo. C'est ça la foi, ouais. C'est ça la foi. Kondima yangonde. Je te rappelle, papa, na impuissance 25 ans. 25 ans. 25 ans impuissance. Hein? Pas faiblesse, impuissance. Moi, c'est qui m'a Yes, papa. Il a consulté plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes. Mais aujourd'hui, yes. Est-ce que ça l'issoum? L'issoum, papa. J'ai prié pour lui combien de fois? 2 fois. Si vous comprenez, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Même si tu manques aujourd'hui, même si tu dois affamer, sache que Dieu est vivant. Tu dois prier pour ta vie. Là où tu es, tu dois prier pour ton pays, pour les chefs, ceux qui dirigent. Même Salamabe est alioté. Yes. N'a pas de comprendre. Amen. Si vous avez Salamabe, au finga, au loba, ata au finga au lobby. Et au salé l'oroté. On va changer nani. N'a pas de comprendre. Oh, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Tanga. Maté l'ingé là. Mercredi, on a continué. 1 Timothée chapitre 2, les versets 1er à 4. Ouais. J'exhorte donc, Nazali kolendi sabino, avant toute chose à faire des prières, yamba makamyo soto sala mabondeli to prier, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. To sambela pona banani? Bakonzi. Na banani? Bankumo. Miyoka ko finga. So zui ko finga fati. Ngambo. Mais fatia me mangambo. Tama bundi, te le boye, munene, te le boye. Mais finalement c'est quoi? Ya zo pambola makaka hein? Yo, okomone ye là. So ko finga Kabila, azaboye, atangate, te la boye, te la mandefu, lokola ntaba. Mais finalement ya na azabien hein? Milliardaire. Bongo yo sikoyo. So ba no finga Mobutu, Ndoki, Cannibal, Aliabato, Asalaboy. Asakufa na pardon. Bongo yo zaka vivant ou vivante. Tala no vie non siko. Ah bah vous comprenez. Il a ça ne va pas dans ta vie. Il ça moninga changer mentalité. Changer mentalité. Changer langage na yo. Changer langage. Oko pambola. Loba amen. Amen. Loba Yesu amen. Amen. Loba Yesu amen. Amen papa. Priez pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Est-ce que c'est moi qui le dis? Afin que nous menions une vie paisible
paisible et tranquille. Ici sur la terre. Cela est quoi? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Père. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Père. Ça lingi tozala bien. Mais yo olingo zala bien te. C'est le diable qui t'incite à parler n'importe quoi, à être pessimiste. Changer le langage. Même nos alambongo mukio banga ngana mutambongo ko sala ngate. Oloba na lolendo te, nos oloba au fin fond du cœur. Yes. Ozomona déjà que yo za ko pambola. Gaspillage. C'est alors que okomona peut miracle ensemble. Yes. Proverbe chapitre 10 verset 22. Proverbe chapitre 10 le verset 22. La bénédiction dans notre voyage. Oui, yoka. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Yes. Loba amen. Amen. Loba isusu amen. Amen. Loba isusu amen. Amen. Nzamba pambola yo. Amen papa. Avec les pamboli na nzambe nezo fulu kisa mutu. Puis okozana kimia. Yes. Si Dieu te bénit aujourd'hui, il va aussi assurer la sécurité de toutes tes bénédictions, y compris la sienne aussi. Soyons toujours positifs. Persévérons dans la prière. Craignons le Seigneur. Observons bien les instructions divines. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Nangina suki sandeko. Nazolinga yo opambolama po omona loboko na nzambe. Entre temps, préparer déjà Philippiens. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah. Boye pananga, binonyo sobato bo lembi. Bozana vanzala, boza ya kupambola mate, boza ya kolokama, boza ya kupola, boza ya kubeba, makambe simbate, ozo souffrir. Mais Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Repos c'est la solution. Ozui kimia na ozui kimia. Ndengenga Josué na zwa kimia. Amen papa. Alléluia. Opema. Ozui kimia ata olali. Olali bien, olamuki bien. Amen. Ozotambola pe bien. Ozovivre pe bien. Yes. Ezate kimia kako zanami tuke consort mais kimia ke nzamba visiter yo. Amen. Même là ozotambola na bis. Mais tu es heureux. Ozane sengo. Tu ne manques rien. Ozosange lo côté. Nzala donc obosana nzala. Ozolia na volonté na yo. Amen papa. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la volonté de Dieu. Mais écoutez d'abord. Yoka. Nzamba lobini. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ouais. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez quoi? Mes instructions. Mais plusieurs personnes oublient qu'il y a des instructions divines. On a vivre bénédiction ya nzambe ndengo zano na mokilo. Bénédiction nzambe ponaka agité. Yes papa. Et ponaka sexe té. Et ponaka niveau d'étude té. Et ponaka pembe to mwindu pété. Et ponaka langue té. Il suffit de respecter les instructions divines. Respecter les dîmes et les offrandes. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Et vous verrez. Vendredi, on a fait un exemple. C'est un piège. Vous comprenez? Amen. Power eziki. Et qu'il y a une réparation, c'est ça la mindondo. Tu comme à louer, à louer. Tu sommes combien? Oh, $500. $500. Frère, n'a pas combien? Technicien là. Tu as besoin d'être béni ou quoi? C'est comme si tu es pessimiste, hein? Ou optimiste. Amen. Frère, tellement. Landa prédication à télé. Ah. Micro ça la bien. Mais yondo lalaki.
Nani Mokonzi. Ah, yes. Tu es la Serge Maboko. À la ligne église, il est technicien. Alléluia. Amen. Voilà. Pour la Kolobake. Power Otozui. Et ça combien? 500. N'a pas combien? N'a pas 300. Et tu as combien? 10. Est-ce que tu as 5 en église? Les lots qui na RTN c'était parce que n'a pas 5 bon côté. RTN c'est pour le cas. Tu fous par émission $250. Pour le cas na 1 mois, 4 semaines. Et ça lui combien? $1000. Na 5 bon en église. Soit nous bina senga. Ah, il est pas allé ici. Non, moi aussi je cherche la bénédiction. Le bas, amen. Amen. Donc il y a des choses que moi aussi je sème. Pour que moi je sois béni. Mais vous, est-ce que vous comprenez? Yes. Donc, il y a un zambe et sengeli kaka olona. Soko lona kate okobuka pété. Yes. Luc chapitre 12. Dans le verset 21. Luc chapitre 12, le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Oyoki. Et ça n'a pas. Ah, mon passing d'accès à mon conduit. Il y a le gars molimo nanga sepela parce que na zana ba réserve belé. Na komi na mbongo belé. Na fulu ki sami na zange lokote. Motema nanga itondi na sengo. Ainsi de suite tout parce que plusieurs années tout na kozala bien na kozala heureux. Mais et pas na Nzambe libungu tulu. Attends un frappé ça na makama Nzambe te. Nzambe bo ya insensé na oboma yo. Yes. Comme ça tout à le beau yeux ça na ngobeti tolo etika na nani. Nzamba bomi ya kufi. Siko nana rodonda na bato batikali. Bato batikali. Ba oke kunde na chaussette ya pamba. Basoulier tikali. Yo soka muta mbonga kufi ba latse ba chaussure à cher bando renye nango. Na ba veste ata soka ezalaka ta 50 veste ba zuba latie nyos. Eloko te. Ta umsu ba kosombela o bateka na morgue. Ba wana musobe dajamba oya versa ce qu'il te dit. Ah bonibo. Ya sa kufiti. Nini oya tikana no yo. Tikoyo. Ba wek ba ko wele la bilamba ta muso zano na morgue. Esi ba bakangi chambre. Ba! Atika nini? Pesa buka lopang. Moi ça cause un problème. Loba amen. Amen. Oko bele ba teki ba kaboli esili ba ke kundo na chaussette na pantalon ya pam. Na ba gant. Na ba gant ba latio na chemise. Soy mawa ba latio veste esili kende na yo. Oh zalaki na alliance ya or ba ko longola. Oh zalaki na chaînette tout. Et kotika là. Pour te montrer que tu es étranger. Tu dois être riche pour Dieu. Parce que Dieu va te récompenser. Il va te bénir. Il va t'assurer la sécurité, la protection et la vie éternelle encore, l'assurance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui veut être béni? Celui qui veut être riche doit aussi se souvenir des pauvres, des misérables. Misérable, il faut asenga ba pesa ye. Yes. Muto passe à sengaka. Mon Dieu, sengani. A senga ta ko pesa. Kasi lobat. Ya ko sengo service. Pour na service anga sanini afuta yo. Yes. Vrai ou faux? Vrai. Mais mon bola ko senga nini? Mbongo pesa ye. Yango siko il faut changer mentalité. Loba amen. Amen. L'obéissance, amen. Amen. Qu'il y a une église. Otali ndeko alataka bien te. Ndeko azo souffrir ozu moi pantalon. Opesi. Moi chaussette. Opesi. Moi chaussure. Et couvrir rien. Moi lipapa. Moi chemise. Nzamba ko pambola yo. Olingo lingate. Yes. Oyokinga. Est-ce que oyokinga? Amen. Voilà, la vie c'est comme ça. Et bon Moïse bongo. Mais soki yoka uzozela ol. Et puis batu mingi basenga ka mingi bakabakate. Yes. Nakosi. Olobi bien papa. Nabi bato basenga ka mingi bakabakate. Nzamba pambola. Amen papa. Yo lingi oponi catégorie nini? Parce que c'est la parole de Dieu. Ezali loba na Nzambe. Nzamba pesinga verset moko na kopesa ngo mercredi. Yes. Pour verset ngo na esala nga passe. Pesa nga esengo. Na ko bossa na ngote etikala gravé na mutu na ngai. Parce que c'est l'enseignement que je donne. Et les instructions divines que Dieu m'avait données. Entre autres, ces versets de Matthieu chapitre 11.
Botosa, respectez, recevez mes instructions. Les gens n'ont pas besoin de recevoir les instructions. Ils aiment toujours papa pambolanga. Naina bikumba. Zambe salangaye. Zambe sungangaye. Mais les instructions. Bon ça la kana yangote. Pour eba kinkolo. Ngalo souffrir mais que dois-je faire? Pour que na pambolanga. Na sala nini siko pour la situation ici là. Na sala nkolo na sala pesa ba instruction. Yebisanga na sala nini. Et ça difficile. Mais mutalikaka nzambe pesa nzambe sunga nzambe salisa nazana pasi naza malade nazana nzala nazana boye nzambe yo pesaka nzambe oui nzamba pesaka ako pesa yo lobby ozongika na même situation. Ah vous comprenez? Amen. Mais pour zonga na situation na tek fais un effort sala makas de recevoir les instructions. Oyamba malako ya nzambe na kanisa kutu muzotu nga papa ba instruction ezali nini batunite na kati pe mate. Pour na pesa kaka mi balé pamba bongo etikali na pesa on mercredi vendredi to dimanche boloba hein les gens to prier ngonge koki il est 11h44 minutes na montre na biso donc je m'arrête ici. On peut prophétiser, c'est bon, nous prophétisons, mais kasi ce qui te sungi yote oye baba instruction divine. Ce qui te laki sote ndengi no koko zala ozala ere. Prophétie kotika la prophétie. Yes. Mais pour na se matérialiser. Nous on a prophétisé pour toi. Pendant plusieurs décennies. Mais il n'y a pas d'accomplissement. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Moi je vais te donner la chose qui manque là. Pour prophétiser kokisama. Amen. Ba sepelité na sepelité. Maboko na boka la Jonathan. A interpréter dans le dimanche j'étais mais surprise. Est-ce ça bien té? Eza bien papa. A interpréter mabe. Bon mettre maboko. Maboko na topesié. Nous voulons prier. Parce que nous sommes des pèlerins. Voyager sur la terre. On m'avait surnommé pèlerin. À cause de la souffrance. J'avais qu'un seul pantalon. Une seule chemise. Chemise peut coller les katani. N'a que pas tailleur, babaloli colle. Nana obi aïe bien goté. Chemise colle et katani. N'a que pas tailleur. Ba fungoli, ba zuikol, babaloli yango. Côté au katana et côté na kat, oya bien. Et Mathilde banda. Parce que j'avais un sac comme à l'école. Et zalai kana Bible nadra. Nde na Bible nadra na tambola nango kaona. Na oleka wana basi babengana ngai place na bavanda. Na oleka bwe na saki na ngai. Na ozonga bwe na yango. Na ke église na yango. Na leka kabisika so na yango. Nzoka watu bamonaka. Dimanche tozali na lipasa kuna. Bakange longi. Ah non, dimanche c'était mercredi ou jeudi. Tozali kuna lipasa. Batenga kombo pèlerin. Parce que ceux qui n'ont pas bien pèlerin, 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 pèlerin. Ngasiko yo noy bate, nzoka bolo banangai. Alléluia. Amen. Baïbi que ceux na yebi lokola nazala ka mutama botu. Eko pesa de. Za maître, baïbi ngaki ko ya za maître. Siko soki na ko déclasser ma choix. Siko yo bolo bate ka pèlerin, pèlerin. Pin 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 pin. Et comme il réveille. Si on n'aille pas na maman wana, pour appeler sanga loso, ça comme loso. Avant de sunga mingi maman ona mawa. Aïe papa, na boti ba na mibali. Na ba na basi me. Na mono souffrir. So ki mo ezali ole kaka. Ata ya kolia. Ata moi ça comme loso ozui. Na telemi na mesa azoteka. Atelenga ça comme loso. Mais na yo ki cri ba pousser ya pèlerin. Abi salinga pasi me ko silikate. Mama, na silika nini? Problème. O te ponde bobengo pèlerin mais ko silikate po yo za mutama botu donc oyo bunda tutu yango na oh mama kanisi ke nga na yebi nzoka nga na yebi te oh batanga pèlerin bi oh yebi te batia pèlerin so le ka bobenga pèlerin nga be na yo kaka baloba pèlerin de baloba ndenga oui na télévision na obi na silikate nzoka so siliki yo memi ngambo amen wana kombe batamio e kangamio pena pona libela na yite mama no silikate mais salinga passe maya miso tanginga bien na jupe sa komba loso ngawa nae na kata makolo mais ba yo komona nga
Surprise, le surprise. Surprise. Non, il y a une voiture, na côté. Quand na coin, place où on va appeler, na télé, na kiti par attends, pasta. Oh comment vous? Ngabi nzamba sungangai. Oh pasta kabela ngabongo na tilo boko. Ma. Ya soloko. Pasta Alléluia. Na botika la malamu. Na continue Isus. Na komi na katamo na kitabu. Pasta. Oh. Tout le monde est surpris. Ba kobete la yo maboko. Amen. Kaka na bato ba seka ki yo. Bonyo so ba seka yo. Kolinga tem ndama modir bango. Amen. Kolinga pete ba kufa. Faut pas mon payo. Yes papa. Le ba amen. Amen. Les mêmes personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont surnommé. Les mêmes personnes aussi vont te surnommer encore. Présent. Pasteur Yonde. Naba pasteur nyoso Yonde leki bango. Yo comme ote ya koleka Jésus. Na leki Jésus te. On a flatterie. Flatterie ko pas bimisate. Ayo ma solo ba pasteur yo kanga ma solo. Pasta neyo. Tala ba forme. Tala ba pasta no kokote. Est-ce que le instrument est là? Nazalaka bo pesa nga pèlerin. Si comme pasta no kokote. Pasta bo représente na nyatango donc danger. Pasta. Na mekana. Yo pe pasta donc terrible. Obiloka loka mikili donc danger. Dika. Pasta no yo na mata ngabitenga la tabila muntu te yakane no kabila. Amen. Aye pe asutuki na sani. Opesiye. Pasta yanga ngabe na kabelio. Donc aoke na ukamwa. Tika nzamba sepelisa vina yo. Amen. Loba na ko souffrir lisusu te. Na ko souffrir lisusu te. Na saya nzambe. Na kotosa mibeko nzambe. Au nom de Jésus. Onkolo nanga oza wapi? Tata nzambe. Docteur. Bolingo nanga oza wapi? Tata nzambe. Baninga nyoso bisengo bisoba oyo felinini koko semoko na eva yango tata waka biso wapi fumoza wapi tata nzambe babongo nanga oza wapi tata nzambe motema nanga oza wapi tata nzambe ndeko nasengi docteur kamba biso na prière na 5 minutes même 10 minutes obondela nzamba pesa obozwi bondela pour na Congo mboka nona no vandi. Prie pour ton pays là, pour ta ville. Prie là où tu es, tu vas prier. Si tu ne pries pas pour ta ville, tu seras bloqué. Même si au Zimbabwe au Kokoya. Parce que c'est un ordre divin. C'est une instruction divine. Aux États-Unis, mais yoka ko finga ba américain ko finga mboke bonge mboka mabe mboka masumu mais ok no vana kuna pona. Le casino bat. Parce qu'il y a une personne, n'a-t-il même bon aux États-Unis. Il a fait ça là-bas. Tu as vu papa, yo kabeli nganga na kabeli yo. Alléluia. Et lequel est pinzamba pamboli. Yes. Ah merci papa. Na moni ko za vraiment pasteur malamu ngame problème ezate. Malamu eza Yesu. Pourtant on découvre ma bien nga yoka ka mutaliboso yo finga. Pona nini bato basala boye. Mutu asali yo bolamu neuf. Mabe moko. Bosani bolamu nyonso. Kaka mabe anande o publier o sali tout. Nzambe anéantir banguna na yo. Amen papa. Mais bakufa bango nyonso te. Yes. Bamsu bakufa. Bamsu ba frappe. Bamsu ba zalaka via bongo mais bamona yo ndengo zomata. Alléluia. Loba amen. Amen. Loba Jésus amen. Amen. Donc nous voulons prier pour notre pays. Nous voulons prier pour le président de la République. Nous voulons prier pour les sénateurs. Yes. Pour les députés. Pour le premier ministre. Pour le chef d'état-major Christian. Yes. Nous voulons prier pour nos militaires, pour les policiers, pour les hommes et les femmes d'affaires congolais. Yo comme ça kaba chinois, comme ça kaba libanais, ba congolais. Priez pour nos bango. Et après tu vas prier pour toi-même.
C'était un bon pays. Les pays où coulent les miel. Les pays ndeko. Ok. Talanano. Salinzela. Batie macadam. Et silic. Macadam et baby. Ce qu'on baye pour la babong ça après des années. Baye pour babong ça macadam. Ndenge tracteur yaka elongola oya kalak. Ba matière précise bimi. Bato bakon welela. Na bato. Tala. Makamana solo ba Congo eza yako pambolama. Bato batiki nano ko bongsanzela bakomo welela richesse. Lokota na ndenge na population ye zwa na ndenge yolingi. Ko welela pesa te. Yo pays ko sakana te. Yo solo ka histoire abo. Pays yo matière précise et bota ka bota. Nous sommes bénis. Nous sommes les hommes les plus heureux du monde. Tu dois bénir ton pays et appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire, oye zalaki te wana. Nkolo, nga kozanga diamante. To chenette ya or, to bag ya or, na kozanga ngote. Po na fali na mboka na ngai. Na lia meilleure production mboka na ngai. Nengi na zwa diamant. Nengi zwa ba dollar. Et ya. Mais yo koy ko benga yango te soko zo maudire mboka na yo. O mboka ko bonga te. O mboka ko loka. Mboka misale kufa. Na président na makomisi bato mabe. Et ainsi de suite. Ozili lipamboli ekoyate. Ekoyate. O mani soke ye. Soko zui. Ndenge aussi là. O comprendre te. Souvenez-vous de Mobutu, hein? Des mouvanciers de Mobutu. Je parle avec plusieurs. En Europe, aux États-Unis, même ici. Batikala ne lokote. Souvenez-vous de Mouzé Kabila. Bato bazalaki na ye. Ba mususu lelo. Et lokote. Li papa. Ba mususu kaka na époque ya Chine rambo. Bazalaki bo ba kubisa mo lelo. Oh, beaucoup de Sicile. Asa ye lokote. Oh. Asa na utendeni. Oh lupanga sombaka il comme problème basfunda. Oh c'est cela ils alaka des problèmes. Et titi. Oh. Ba compte makia moka zaina ngoku na ba bloquer yango ese. Muta ko mo souffrir ko. Tala no makam. Mais ceux qui ont payé confiance dans Zambie, Zambie va permettre yangote. Amen. Si tu aimes ton pays, tu dois investir ici dans ton pays aussi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes à quartier mobimana. Tongiango. C'est touristique, il y a minene consoto na mboka nanga. Parce que j'aime mon pays. Je suis patriote. Est-ce que vous comprenez? Mutua lingimbo kana ya ko investir na mboka na ya. Amen. Mais yo lingimbo ka te ko modira ngo ernyo sokolo mabe. Siko ko pambola mandenge nini? Changer pays. Kende na Centrafrique, kende na Botswana. Kende na Yougoslavie. Kende na Russie, kende na Ukraine. Na Ukraine. Guerre que kende na Syrie, on kutana tremblement de terre. Ba luka bato. On comprend. Na lobite mutazana kuna aux Congolais, aux Africains, aux comment pays mususu. Oui, c'est bon, tu dois prier pour ces pays-là. Bondi la puna mboka wana. Et mais n'oublie pas, hein, tu dois investir dans ton pays aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bolingi prophétie, boya mercredi prophétie. Amen. Moïse, kamba biso na prière. Nana poso betela na nzambe maboko, betela Yesu maboko. Ke betela nzambe maboko oyo ya etalisa bo nzambe, betela na nzambe maboko. Tozokondele pai na nzambe, kaka na position zali. Yaliboso, papa Zoloba, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ça va te épeler au loba mabe amboka. Et ça va te musoba kenda plus loin. Ba insulta ou insulta mokonzi amboka. Na Ecclésiaste 10:26 ans balobi tu ne maudiras pas les rois même dans ta pensée. Okola ke la mokonzi mabete. Mais combien de personnes balobela mabe na mboka, ba critique mboka. Olobaka mabe pona mboka ya liboso tozo bondele pai na nzambe. Nzambe alimbisa yo. Nzambe alimbisa na tongo lelo yo oloba mabe pona mboka. Yo finga mokonzi ya mboka. Nzambe akoki jamais ko pambolo ndenge papa uti koloba. Soki olobaka mabe ya mboka, olobaka mabe ya bakonzi. Jamais li pambolo nzambe koya. Tozo bondele pai na nzambe ya liboso oza kosenga mawa na nzambe. Nzambe alimbisa yo. Na mabe nyonso salaki envers pays mawa na nzambe sopa na likolo na yo sima torobondela en fait que lipamboli na nzambe ezala partage na yo na mboka oyo ozobondele pai na nzambe nzamba limbisa mawa na nzambe kita likolo na yo na kombo na Yesu Kristo tozobeta maboko na biso tozobondele pai na nzambe na kombo na Yesu Kristo bondela 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 ndeko bondela
lisusu te. Mais yo za na mboko yo. Tango solo mabe ya mboke robonga te. Tani ozomi la kela mabe yo pe. Yebisa nsambe maone kita likolo na yo. Ma nsambe kita likolo mboko yo. Ma nsambe kita likolo vi na yo. Yo lo olakela mboka o mabe. Nalingo bondele pa ina nsambe bondela. Sala maboko neti ozobeta maboko. Neti ba papa bazobeta bondela. Bondele pa ina nsambe sambela. Jésus. Matali suna priya na yo. Samba pambola yo. Matali su tombola su mungongo na yo. Samba limbisa yo. Yo la kela kamboko mabe. Yo no baka mabe abakonsi mboka. Mazambe kita likolo na yo. Samba limbisa na tombo lelo. Jésus. Alléluia. Bondela ndeko sambela. Yesu. Samba yo kela yo mawa. Samba libisa yo. Jésus. Alléluia. Yesu. Mawana Nzambe kita likolo maloba nyonso mabe olobaki. Bible solo ba la vie et la mort. Kola la tele kobondela. Sont au pouvoir de la langue. Jésus. Alléluia. C'est ça. Zamba pam. Sigoyo. Zamba pambola yo. Tozo bondele pai na Nzambe. Bible solo ba. Toluka. Li pamboli ya mboko tozali parce que bolamu na biso za ko dépendre na mboka wana. Tozo beta maboko na biso makasi. Ozo bisa Nzambe abanda ko pambola mboka oyo. Tozo bisa Nzambe abanda ko pambola ko se manifester kati ya bakonzi ya mboka. Tozo sambela pona bango. Nzambe a doté bango na intelligence, na sagesse. Nzambe a utilisé bango afin que makabunyo surtout eleka malamu. Ozo bondele pai na Nzambe, tozo beta na maboko na biso, ozo tombola mbongo, ozo bondele pai na Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Ozo sambela pona mokonzi ya mboka, ozo sambela pona ba autorité, ozo bondela pona bango, pona mboka oyo, malamu bolamu Nzambe lata mboka oyo. Ozo bondele pai na Nzambe. Bondela. Yes. Bondela pour la chef de l'État. Bondela pour la généraux. Bondela pour la major. Bondela pour la sénateur. Bondela pour la député. Ça m'a doté par une intelligence. Ça m'a ça la katina bango. Jésus. Yo sobeta maboko te. To sobeta maboko na biso. Alléluia. Yesu. Yesu. Bondela boina sobe. Jésus. Alléluia. Bondela pona bakonzi ya mboka. Okosambela pe pona vi na yo. Tokosambela pe pona makambo na yo. Mena lingi sijo yo. Obondela lolenge esengeli. Tozobondela pona mboka oyo. Tozobondela pona président de la République. Pona ba député, pona ba sénateur. Ozotomba, c'est ça. Nalingo tombolo so mungongo na yo. Yesu. Alléluia. Alléluia. Yesu. Bondela. Jésus.
Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Samba pambola yo. Yo kandeko. Nalingi sijo yo. Tozo sambela ngo oser botelema. Pendant 10 minutes. Natke na décider na clôturer. Mais nalingi sijo yo. Nali to sale la déposition. Soit au fukami soit au télé. Déposition ndeko. Papa otiko loba. Kaka bisika batiola kiye. Kaka bisika bafinga kiye. Asongi kaka wana. Sambe a honoré bato bafinga kiye. Babetele mabeko bakumisiye. Nalingi na tongo lelo nzambe lo alo kamba teyo. Yo toze kofanda to télé. Sambolo kamba teyi ngana yo. Yes. Asala quelque chose dans vie na yo. Alléluia. Yo kasi joyo. Tozo beta maboko na biso. Tozo bisa nzambe. Nzambe abana ko confondre bango. Yes. Nzambe abana ko balusa maloba na bango. Baba neko tola lokamba za mutu apamba. Mais lelo nzamba pamboli nzamba tomboli. Yesu. Ozo bisa nzambe. Nzambe abana ko pambola yo. Nzambe abana ko sala ya minene kati na yo. Nzambe a confondre bambuna na yo. Bisika baseka ki oza mobola. Nzamba pambola yo. Bisika batiola ki oza mutapamba. Nzamba sala ya minene kati na yo. Ozo bondele pa na Nzambe. Baza la confondi. Bondela. Nzamba confondre baingi na yo. Banguna vi na yo. Yebisa Nzambe lelo. Nzambe confondre banguna na ngai. Nzambe confondre banguna na ngai. Voilà. Pendant que je semble Alléluia. Maboko na yo. Samba pambola. Maboko na yo. Bisika batiola ki yo. Lelo samba lokamba. C'est ça. Matisse est-ce maboko na yo. na kombo na Yesu. Samba yo kayo. Nzambe confondre baingi na nga. Jésus. Nane Yesu baza la confondi. Na kombo na Yesu. Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Maboko na yo. Maboko na yo de kosamela. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Osomondele pa ina Nzambe. Kaka nde ozobeta maboko ozosamela. Nzambe azokomfona bato nyonso to bato. Au nom de Jésus. Bato nyonso balobaka mabe na yo. Alléluia. Nzambe apambola ozobeta maboko. Yo ozosa. Alléluia. Jésus. Yebo shekeria baba baba. Alléluia.
Jésus, Jésus. Samba pambola yo. Yo so sambela samba. Yesu, Yesu. Si j'ai la suka ya ngoyo. Yo kande ko samba pambola yo. Tozo beta maboko na biso. Donc soki na kati te ko kata te parce que nzamba sa azo yoka yo. Pe aza derrière maloba na yo. Tozo bondele epai na nzambe. Ezala batu bazo bala, ezala batu bazo somba mandako, ezala batu bazo fongwama, ezala batu bazo misala minene na mboko bazali. Tozo bondele epai na nzambe. Ozo beta maboko na yo. Tozo bisa nzambe abanda kopambola biso na Congo awa. Na mboko yo réussir. Ezala batu bela kenda pota réussir sa te. Mais ezala batu musu azaka na Congo za mapamboli. Tozo beta maboko na biso makasi. Yaya opambola na mboko. Osoma bandako na mboko. Osoma mituka. Obika vie ya bien. Tozo bondele epai na nzambe. Tozo beta maboko na biso. Osebisa nzambe. Sama pambolo na mboko yo. Oresi na mboko yo. Oexpé na mboko yo. Au nom de Jésus. La Congo na Yesu Christo. Il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Papa prospère. Maboko na yo yaya. Bondela bondela. Kaka na mboko yo. Sama pambolo na kombora. Sama alléluia. Jésus, Jésus. Ah, osobeta maboko na yo. Kaka na mboko sama visiter yo. Kaka na mboko sama pambola yo. Yesu. Alléluia. Yesu. Lomela sambe ya lomela ye. Jésus. Ezala batu basambonga na Congo bazali. Yo kozala droit kobonga. Ozala droit ko eshia komata. Onela sambela. Jésus. 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 Alléluia. Loba, amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Nous lisons un verset. Parce qu'il y a un service. Parce que ça demande la bénédiction. Comme c'est pour la bénédiction. Actes chapitre 20, verset 35. Mettez-vous. Actes chapitre 20, verset 35. Actes chapitre 20, le verset 35. Ouais. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Na lakisi bino lolenge nyonso que il faut ko sala ka bongo pe ko sunga bato bazambutaou. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Na kanisi pe maloba na nzambe yankolo Yesu yemoka loba kiboye. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ah, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Loba amen. Amen. Loba rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Ah. Moto yo akomaka riche pour nzambe te, moto apesaka pour nzambe te, et ça difficile à vivre pe loboko nzambe na bénédiction. Est-ce la ninga? Yes. Mais moto abi ko semer, oyi ko pese pa nzambe, c'est la même personne. Oya ko récolter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Les rendez-vous d'y donner, d'y recevoir. Bien, mais makambo ya mapamboli ngana zalaka prêt ya kosala nyo c'est on a kota même nyo. Yes. C'est na ngote. Wali za principe na ngai. Et ça principe biblique. Loba amen. Amen. Yo lingi lipamboli ya nini yo lingi. Ya catégorie nyonso yo lingi et ça toujours na ba condition. Il n'y a rien pour rien. Le royaume des cieux. Et ça sans argent. Condition kaka. Au croire na Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au joie baptême d'eau et d'esprit. Au tambola na kubanga nzambe. Yes.
c'est tout. Tu as le royaume des cieux. Mais pour la bénédiction financière, matérielle et physique, il faut ce qui t'est alors, qu'est-ce que tu as prévu? Je ne demande pas l'offrande ni la dîme, mais je dis une offrande pour sceller cette parole, pour sceller ce culte, pour sceller ce que nous devons de prêcher. Nous venons de prêcher. Et vous verrez, yes. Loba amen. Amen. Offrande na yo kasi selon besoin na yo. Osimbi yango. Olobeli yango. Kenzambe. Ngai na lingina koma riche. Ndenge nazo semer pona buka fois 100 fois 1000 fois 1 million fois milliard nako bata milliardaire. So lingi ba franc congolais yo. Po ata oza milliardaire ba franc congolais ezambongo. Ezama kasate. So zape milliardaire ya ba dollar lokola ngai ezambongo ezama kasate. Oza milliardaire ya ba euro yo ya ba livre sterling et ainsi de suite ezayo. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Promène ton offrande. Kogumba yangote principe ezabo kogumba kofina yangote. Ou otie onde, ogumbi onde ou otiki yango boye. Ezali sumute omila kisteke nana mbongo te. Eza principe spirituel. Lobame. Amen. Nateya makambo déjà c'est nabi sabino. Dieu veut te bénir. Il veut ouvrir des portes. Et s'il ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui peut fermer, c'est lui ou toi. Nalobi boye. Nzamba nga fungola. Ba porte. Ba porte o nzamba fungoli muta okanga azate. Mais oya kokanga kaka yemo konzambe tope yomo ko mutu. Yes. Vous comprenez? Yomo ko okanga ngo soko tosité. Ba porte kangam. Vous comprenez? Mais soko tosik eza polele pona yo. Ngana bondeli nzambe na nguya ngana za mwana na otindinga na mabele pona steya sangmalo na vivre vie ya bien na zala ire na ngai na mwasi na ngai na bana na ya molimo na ya nzoto na bandimi na matunyoso baza punga ba vivre grâce oyo libonza nanga o Seigneur na koma multimilliardaire ya ba dollar ya ba euro ya ba franc congolais tondi samana bozui. Au nom de Jésus-Christ, Pénaz l'a sauvé. Car je suis déjà sauvé. Amen. Au Théon. Oh yes. Ozana makoki yakono kisavula komisala naka efuluka Ozana makoki yakolongola molili konanga. Oh yes. Opambola bana tinatangisi pidoli baye koseme kosele prière Zambe yondeli pamboli na tika komilela moto kilo mawazate tika komilela monde eza monde yanko monde eza monde ya mawate pour nous se positionner pour nous réussir tu dois avoir l'esprit là o bunda ayo eza diaspora ba bato baza na étranger Nzambe aliasala quelque chose pour Nabango. Il y a 40% il y a population il y a Afrique puis il y a RDC au bazan étranger au bakoya kozonga na mboka na bango. Pour na ba rebâtir mboka, pour na ba reconstruire mboka. Ngana za innocent, na bi atali kamote bakokoselo pe makam. Ongana na ibe loka mutute, na linga mosa mutute, na linga mobala batute, papanga na zaboye, na respect da dim, na respect da offrande, bitumbo yutu ekoya. Mais nabisio bunda na lobi boye oyo eza flash bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV dès que zopesa mukongo banje bamelinga babi mokonzi atindi biso to ko zopona tokene ko adorer à suivre.